bapasi bamona nyonso wana eza dit ya ba interdit soki babando respecter oyo ba loi ya Nzambe bakokutana bapasi te bamona. Alors wana ezalaki na Ancien Testament, soki toye na Nouveau Testament na tango ya Jésus-Christ alobaki malamu avant d'aller au ciel. Et sengeli ezala nanu vie koyamba ngo kaka lokola lettre te mais et comme vie na yo oza transformer parce que modèle na biso eza Yesu. Soki Yesu azalaki na batana biso lelo, est-ce qu'alinga ke kopier ba magasin ba chinois? Je ne pense pas. Donc église vraiment na question de bosso ya mabato mumba pe babondelaki bazalaki délivré parce que c'est Dieu qui délivre. Soki okei pa ya pasteur ok ko l'accès ko mele ba kisi na eke olembi ba kisi bongo le motema et que pasteur apesi yo rendez-vous yeba ki aza pasteur malamu te fo botumba biloko yango wana na miso na yo botumbi yango ensemble histoire esili bobondeli. Alors mingi papasi mingi zoe la biso ezali provoqué par nous-mêmes. Nous avons les interdits. Voilà pourquoi yo te copier par les chinois na même nuit na Yesu Christ. Na pour permettre que okufa mais ceux qui attiqué dio 2 jours, le 3e jour Olanda biso émission eza tout simplement parce que grâce nae mawanae eza likolo na yo ndenge oyoki interpellation o lelo o bongola motema bilamba misusu milai c'est pas moi pona ozoke l'église nzoka mabe otikate wana pamba de bolimbisa be moto ba vérité en tout cas ngate mais ba frère balobi tozala na sainteté ba on peut balobi te bible ndenge mo pe lelo na ba pasteur o ba utai copier ba stabilisateur bazozela Yesu na ba chrétien o ba yibaki ba casier ya ba brasserie. Et n'a aucun sous plus loin de Serge Nabosanaki, il y a eu même de frères, je précise bien de frères en Christ. Il y a un pasteur au Tozanae dans le temps à Comboté, à Boye, aucun ne Mali, mais pas à voisin. Pourquoi? Tout simplement parce que na moi des pommes ya moukier, bah chrétien, bazar s'est révolté pour la constitution, bon, tout bakei koiba, mapa. L'intervention, on pense à Pessi, vraiment d'exemple belé l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Combien de chrétiens bazan a interdit? Peut-être yo lo bakeno na yibaki ba chinois ba nyoko la bandeko na biso basala ka boy mususu kutu na yo kaki alo bioso ki pona opération mo pele kanaki petit na ngalo la ba beta ki ya ngape na méchant fona lu kana beta ta chinois moko mais au moment na yewana dimanche accueilli église. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est lui. Parce que pour subir la colère de Dieu na katia GN na l'enfer na feu éternel. Donc cela veut dire que eloko nyonso oza nango ya diabolo zongisa place yo ozulaki yango soko oza incapable bwaka yango donc se débarrasser na yango ezala susu na yo te ezala susu na ndako na yo te ndenge na oto loba na livre ya Acts wana bato nyonso basala ba magie na bango babombaki ba magie na bango te mais lelo mingi bana Nzambe baswaliza bana Nzambe aye na église atiki kindoki na nzete aye na église atiki kindoki na église atiki kindoki na ndako. Alors zwa kindoki no otiki na nzete zwa ndenge yo pumbwaka wana yaka nango na église batumba yango de façon que ozala libéré pour mingi nous les noirs nous sommes liés mingi na makambo kindoki yango zokanga biso mingi ba interdit. Alors tozala vraiment prida biso bana Nzambe surtout les mensonges za na biso te parce que ça terre ya Yesu. Paul alobaki malamu ke tozaba imitateur na ye ndenge yaza imitateur ya Jésus-Christ. C'est-à-dire nous les chrétiens d'à présent tozali ba imitateur ya Jésus-Christ. Jésus-Christ alakisa biso nzela kolanda. Est-ce que tozolanda nzela wana te? Yango ba mabe mingi zoyela biso parce que tozali kolanda nzela ya baposa na biso. Po Yesu alobiki ye azana eloko ya Satana te. Donc maboko na ye ezali ya pembe. Mais quant à nous, ceux qui totali o ezoko bebisa biso, ezali parce que nous gardons les interdits, les histoires ya diable, tozoko garder yango passe zoe la biso. Tango yo zo garder eloko ya Satan. Ofungoli ba porte. Satan ko ya nyoso alingi parce que fort porte za ko fongwama. Ezali biso moko tozoko lukela mabe parce que tozolanda la vraie parole te o Yesu atike la biso. Toko ta na tango ya Josué boyebi histoire ya Akan mokili mbato yeli ba chrétien
nini eyelaki aka bapeshe